Mbote boni boza bien, ngape naza bien. Ya na ile susu une fois liboso na bino, naza na mwa course moko nyangaki na sala na tongwawa. Ya mke ya kokende na Goodwill. Eza lokola tombola na biso ya awa, bateka mwa biloko mwa un peu moins cher. Biloko akala kwa. Ba mixaka. Eza na oya kala na oya sika meza, bisika mo bateka ka même mwa biloko a moins cher. Ya on ngaki na kende na bino. Ya nazo bongama mwa mkie komisala bonzenga kwa ya ndenge na bandolo bapona bonzenga mais nalinga make-up mingi te na préférera poudre ya MAC ya nalinga mingi ezala oyo ya mai nalinga peka ya MAC na kosala chicks na biso tozolo na biso ezala bien nalinga oyo Fenty na mwa ba ka oyo ka ya mwa kosala toujours ka mwa elongi ezala bien siko na douche pour nasisa nyonso na préférera kosala maquillage na salon to na chambre na ngai parce que bana lero okota na kati ya douche po bano bungamba ndele ba mbe ka pusa kusuba ndele ba mbe ka pusa osala grand besoin ya mwana na préférence sana ngakuna natikela bango pe na bongisa mwa suki na ngai na tiang ba suki oyo tant ngala na mwa muke na bando linga mumini mais banda na koma na 58 ans na yebite soki pe za âge soki pe za nini ba biloko e déranger nga mkasoka ocheka go ka mtu e sala ka tui bande on yebite sana bino pe bongo na kanisi ke pona ngeko za la âge parce que nous avons combien 57 ans, 58 ans. Donc c'est 58 ans l'année où la colle peut cause à yangoua. Bon lâchez dans commentaire ceux qui sont là bien peut me tout passer. Na moni hebimi na bien mais boye. Na mona alikuwa e déranger nga. Mais écoutez ne arrive ça bien boye ça solo. Na mona quoi ils sont dérangés ngai. Faut la kamonga chinyo na zo ngisonga sima. C'est ici hein. Nena bandolo ba kutika boye. Na okalate na kanyo ka shenya na sima ya sko toke na bino ndenge tosolaki ya tokomi na store wango toza awa na tonton Asha ayoti kangai c'est something in Lingala Molino in French oh ça passe bonjour bande kona biso o baza na kati ya moko tozali o ya libanda o ya Amerique na yebike mingi tolinga Goodwill te to bula lokwa Goodwill eza pona ba pauvre mais ezala bien ezanga pona ba pauvre te bande ezala bien pona ko save money ndam ba Goodwill ezala misusu omona boye ba osangisa biloko akala na biloko asika omona boye ya magasin o ba magasin lokwa ya ne passé o batekaki bien te omona ba enango bakotia mpe na kati ya Goodwill okokuta pe biloko pe ya sika basalela te kana kati ya Goodwill ngali ngango mingi liboso pe na bando sala nazalaki na bando ka mwa Sony air mo boye pona ya na na mona mwa ndenge mo boye mais l'air na ko découvrir ke ba sangisa ba biloko ngali eza masolo bien donc boko thérapie totika ko kantaka ke eza pona ba pauvre parce que koti na kati okutaka bango bakolo mbuka surtout ba loposo pembe okutaka bango na bango na kati za to kota na kati ya bomo na ndenge bazala ebele parce que peza tongo comme on fait baza mwa mkeme ba yake ebele ya tokomi oza tombola ya poto Monika nena lobaki taba biloko ya matoi basangisaka na bango quoi nice $3.99 basangisaka ba fantaisie ba manette mais tombola ba chapeau na speli na mope pona malili $6.99
Les couleurs ont des sepelisinga. Mon nom de la basangisaka. Babago to chele rabana babiloko na tongo tam soko chele moi lipa to ko chele moi biscuit 50 pièces na $1.50. Ya on a bu que ba maman ezala bien, Goodwill ezala bien. Ça rappelle ba pièces rares, bota le quoi ba bilambo. So que kana ma magasin ya boui, pamba boui, beaucoup ta moi lo ba beaucoup ta moins cher meta. Ya kitoko. Nyo c'est ça kana $5.99. Beautiful. Kola single, oui, ba single to la ta mimi na kata ba veste. Avec toko $3.99. Yo mona pena nan ba sale lango tana ba la tango te. Veste na jean. Oh my goodness. Jean à taille noire. Je sais bilo ko le moko ya bien. Ah, ils ont panja ba robe. Ni ke ba robe vraiment ya qualité. Quality. Parce que tu vas te belé et on m'a commencé à faire qui vient hein. Vous avez un baza à nyos. Zaka votre pour septembre. Ça le cola est $5.99. Tous qui toque. Caro boépé $5.99. Ils ont la oyo. Ba robe pour ma église quoi. Hein? Église c'est un cas ba robe. Il démarre bien sur la robe l'église. Ta OP. Na sepeli na ma casse. OP na sepeli na nango. Mais na mutnanda ko ekokaete. Mais ya kitok. Couleur nango. Pande ko botala oyo. Jesus, I love it. I love it. Voilà quoi, babiloko okate la biloko. $3.99. Ah, ils ont le quoi côté ba paysage. Paysage wana eza bien. Mais grâce à la hôtel de Nyanda, le Ngamunda côté. Ok, ils ont la nango pamba. Ata au paysage bien. Oh, il y a spring. C'est spring. On a le dit, maman au bazar kotoyo, bébé tara moi tourne na ba Goodwill, beaucoup ta na ba biloko bien. Oh oui, kota basani. Oh oui, non, c'est $3. $9. Goodwill is allowed bien. Oh yo. Yon so $4. Nice. Ya on a episa kino batu mwindo na kacha atuzaka biso moko kanga mona asha. Ta lokola bakendo oyo tolenga surtout pour na Christmas pour décoration en dako $5.99. Ça bien. On a besoin. On est ici bien ok. Les accords on a dans. Côté ça va couper ba pareil. Oh bandung a kolambela Turquie. Machine Hollande la nini. Abando loba. Okuta na pena biloko msusu ya mwaseka. Ni kwa machine ya kusela bwa wafo. Eza sikana no basale lite mais $5.99. Bampoule. Ba biloko na biso ya basuki. $3.99 pour ya ko sécher suki. $3.99. Basani, paquet de bambou, $10. Ils ont 4 pièces, $5. Mais là quand même, moi, bien. Puis ce que mon on fait quand même
qualité paye bien. Look at this. Wow, nice. $3.99 pour la céréale là-bas. Que ce n'est pas mobile. Aussi $6.99 pour la 12 cents. Ah, le coup là-bas, coupe. Il y a des design nuances. Mickey Mouse. En tout cas, j'espère que moi et loko iko na obombela la fantaisie, ba biloko matoyi, ba biloko mikie, ba bag. Ba sanyo pour na c'est 99. Il y a aussi la décoration na mesa. 99 cents. Ba maman, beaucoup de ragots d'huile. Ba sanyo. La Mbidika oil. Very nice. Bassan oil. 99. Paquet oil. Zaka $6. 6 plates. Utaka qualité ya mlengeza. Biloko ya Christmas. Pour profiter, besoin moi ndambu. It's very good. Au HACP, et vu qu'ils ont la carte $18, mais là ils ont $4.99. On a besoin que bâtir un peu de l'eau sika. Pour la décoration Noël, ça m'a rebattu la bisoka. Tout comme tout le monde. Pour ta jouer à bana, $4, $6, ça quand même bien. Acheter il y a eu échec mini. It's $7.99. Ils ont coûté un sapat. Un sapat, tout le monde a pris les alliés. Ils ont $4.99, il y a $2.99, il y a $1. Un sapat, c'est un peu moins cher. Mais ça peut bien. La qualité est bien paysanne. Quand il y a des sandales, ils sont bien. Mais ça va être makolo ya mikie. Ça va être makolo yo. Et minene tout ça là on a problème. Mais ça bien. Bah ça pas quand même aux mois boye na $3. C'est ça quand même bien. Boye $2. C'est ça quand même bien. Bah boot. Oh, on a séparé na les affaires pour ne pas makula mikie. Boye $3, ça quand même bien. That open. Oh, then this is cute. That way. Yeah, okuta bana. Bata baita malili ni tombola ya poto. Oh, tombola ya Amérique. Zaka mingi ba $2 pour na bana ba pyjama complet pyjama boye $2 quand même ça bien. Ça quand même prix est bien. Oh bah sac na biso tu en as $2, on a 9 na $5 on a 9. Mais oh quand même paye ça bien. Attends oyo. Ça quand même bien. Quand va biloko malili, ça quand on a $10. T'as le col à pantalon à kaki, navy, c'est vraiment bien. Mais comme il a
prix boyer. Mais bien sûr, il y a neve dans la chair. Dans la prix, il y a 44,99. Bilamba msusu zalaka balata na bango te. Yeah, pour le pantalon boyer. Ils ont $5 mais les lois clearance ils ont quoi, on a $2 quelque chose. Les hommes on a bien tissu bien vraiment. Non mais quand on prend la sofnat ce qui est cocaïne $2 pantalon tissu boyer. Dans la qualité. On peut nous séparer nango mais ils ont des $5 na il fallait la carte $2. Ya bande kulanga tozongi nenga sona le bon mom keboye total la mingi ba vidéo ba décoration biso nyo se pesa biso ba posta to musa banda kuna biso eko makala ko ani to mona na ba vidéo wana mais bango le ba lakisa mingi ba lakisa kaka ba kinaka ba shop o ezala kan ba shop ba cher ba biloko moko bo mona biloko moko za $50 $40 $30 bon. Et puis biso na makoki na biso ta musto ka osoma ba biloko abongo te poto to bongisa banda kuna biso bien mais tellement que toza na posta ka eko makala tout ça la ka loko la bango au lieu de ba maman mbongo na biso na mke to kendaka kutu kosoma ka ba biloko ango poto bongisa ndako to ezala ka bien loko na ndenge tozomona na ba YouTube quoi. Mais moyen ya bien ya ko bongisa penda kuna yo ke o dépenser mingi te eza on la kisi bino ya goodwill. Ozomona koko kuta no moyen eloko na yo ya $3 $4 $5 so dans moins $50 na yo obongisa nonda kuno bien. Obongisa vraiment ndako na o bien. Eza na biloko msusu eza na ngo wana basaleli yango mingi te. Misusu pe komona pe basaleli te na ba store ya ba ka ba store yo to mona ya ba cher wana omona boye basali na ba mwa ngote ba ete make umeli ba sombi yango te ba eko tyango na ba goodwill basangisaka. Okuta na pe na biloko moko bope ya bien. Obongisi pe ndako na o bien oleke kokina na ba boutique wana ya cher mwa mbongo fe osala na osala no mwa likambo to mwa mbongo fa loko bombela bana to sala mwa eloko mo boye na bana omona ka okeka okesomba ba décoration ya kuna o eza cher ka po nini po mona kina na kati ya YouTube mais quand même ils ont moyen moko boya bien ko soma pe o wana quand même au mélanger ça non peut mabeto ko soma pe ba o wana au mélanger mais ko soma vraiment nyonso ka na ba boutique to mona ya cher wana ils ont dépense mingi quand même ils ala moins de la mukuse ngana 500 na ngai ngala emsu na zikuna moko na zikotoyo na sangisi quand même omoni ke pesi mwa ndenge mobo na kati ndako bande ko biloko ngo yango yo na lobaki na zui yango epe bomona ki yango nyonso oyebi oyo ndenge ezala kati ezala moins un peu cher mais $4 eza bien azwi biloko ya Christmas parce na monaki yango ezala moins un peu ezala presque ba $50 to $49 mais kokuta yango na $5 e na monaki yango nga alobi non na olekisa yango te yango nazwaki yango $4 mais ebongisi liboso ya ndako ya bandeko otala robe yango barobe yango nazwaki eske okondimaka eyo eza robe ya $5 eza kitoko makasi tara ndenge ebimi oyo nde ezangi poshe ya bandeko bamoni yango ndeni nga moko nasepeli nango makasi antuka naluli yango vraimen naluli yango moto yango aza lokola tozalaki neka milai moko minene moko ya bandeko biso bato toza na bana mbongo eza pasi ntango naosala bavideo ya boye naosala kaka po kaka nasala te naosala quand même kopesa biso kofongola biso mwa misu kwa na badepense moko inutile parce que elamba tozalaka kaka olati yango boka nde nasepeli nango boye mona kaka nalati yango boye après des jours otiki no yango obosani mais soki odepenseli yango oke boye odepenseli yango bambongo ebele todepensaka wana olati yango kaka 2 jours otiki nango talaka mbongo ekendaka mbongo
mbongo on poto zongo ezala passe to ndamka ba 5h ba 4h to kende misala on peut to kende buka kabiso ba mikongo buka kabiso ba maboko ba misapi to koma kuti poto sala ta misala ndako eza passe ekolo nini maboko elembi biso na misala ya mboko oyo mais ozuna oka mbongo na obongo okene oka kosomba no changa kosomba ka biloko moko boya share kaka po bamona yo ba mama ba papa tutika ba ide wana zala nango ke na somba po te bamona ngai zala yo zala vraiment yo ozana bana ozana famille na yo bwaka mwa lisu na goodwill okuta mwa biloko ya bien okobongisa nango ndako na yo okobongisa nango mpe bana na yo bana tomelanisa toujours komona mwa eloko moko ya kuna ya bien ozweli bana ya boyi sangisi bao ya magasin wana na bao ya tombola tosangiseli bana ezala quand même bien ezala bato bazana Afrique ndenge moko tozwaka tozika ozikoto yo sangisi eza bien pona quand même kodimine ba dépense ya nakantike video na biso tosuki na ngwa soki nzambe azongi te tokutana lisusu next time bosabone pardon please bosabone nalingi bino makasi nzambe azala na bino.